na kati ya ba préparatif bande konangai na kati ya fièvre ya marche Kinshasa ezana eta nini ba barrière et bandi internet et bandi kobina se kobina soki otali bashe na bango bakola kisaka biso beto kutani nango ba image ya ba camion ya moto eza pona nini ko décourager ko bangisa batu pona journée ya lobby. Est-ce que peuple a kobanga l'équipe te komi wapi eza pe na kati entraînement pona ko couvrir? Nous allons déployer autant de caméras sur terrain. Pambate na biso moko tolingaka ba betela biso lisolo te toko kita. Mais tala mituka tokutani nango ezo longwa sko ville ezo kende cité moi point pona batu soki babanga soki ndenge nini eza marche pacifique en face bato amanduki bazate. D'ailleurs bato amanduki nde ba obo ko limbisa ka mikolo nyonso ba obo bimisi bango tout à part 8 mulongo bato a Gédéon Kyungu nde ba obo bimisi système ya simba manduki bato sayo. Vous voulez pousser tout le monde ya kozwa manduki, mais je pense que ba Congolais baza ba non violent tozana posa makila bato etangate bokoko isa bato pe na mutambu wana te bako marcher pacifiquement. C'était l'église catholique hier, lelo SCC néo-apostolique, quelques églises de réveil. Ba pasteur mususu balobi na batu bon bokoya église soki transport e komonana batu ni pasteur wana balobi ma soki transport e monani te e biso tozana ba transport na biso moyen privé soki bokoya ko sambela bino 3 ka bino moko. Comprenez bande konangai kezana bande kona biso misusu po bakoya ko kangela ye église wana koyoka mungongo ya Nzambe koyoka mungongo ya batu. Pendant ce temps oyo nazo doubler na mateka mama moko auti kotindela biso mwa mbongo wa bosomba mateka. Bien que ata système angoyo bande konanga boyebi ke bande kona biso ba policier namona policier azo swa mama minu na mkongo ata soki bovandi na se bayaka na banzete ko beta biso na mikongo. Mais c'est pas pour autant que on va avoir peur. C'est une question ya makambo mboka na biso. Mais lobi mwana mboka Joseph Olengankoi nazo comprendre vie na nga wana te. Vieux Jeff vieux Jeff na comprendre te kanenga na lobaki na vie na nga Roger Lumbala na lobi vieux na nga na comprendre te. Vieux Jeff a se ressaisir ao alobi jamais boko bana ko organiser ba contre marche mes na ya organiser mukolo mususu pona konore Tshisekedi alobi na ko lu confrontement te. Mais lobi vieux Jeff mutu alobaki makambo ya microbe awa bila qui est l'identité du mal national, le mal des Congolais. Alors quand vous me parlez de Mova, moi là je me perds. Parlez-moi de Kabila, je vais vous répondre. Parce que le Mova là, c'est la fièvre. Les microbes, c'est Kabila. Moi j'attaque les microbes, mais je ne soigne pas la fièvre. A changé. Oaza mutu malamu, aza bien. Tozo comprendre te. Manifestation et à droit constitutionnel. Ils ont droit constitutionnel. Bolongo la ka disposition ana soki elongwe batu batiki. Tota na nouveau Jeffan. Er moko to ko sela ka yemakam.
na kotelema pona ya kobuka lukuta. Homme politique soka bandi kokosa peuple na ye. Bato nyonso bakokosa sauf bato neti biso parce que biso tolobaki na peuple bokota na balabala. Bosala ville morte, botambolaki mingi na kati na biso bakufaki, bamosusu bazali baorphelin baveuve, bamosusu ti lelo baza na pasi likolo ya komba na biso. Donc lelo mutu neti ngai Joseph Olenga Koy soki na ye liboso na bino pote na ya kokosa bino seke nakomi mutu ya liboma. Yango nde tozwa koloba na peuple na maso wana bato oyo ifalaki babima na baprison na baliste oyo bato ya droit de l'homme na baliste oyo bato ya opposition biso moko topesaka na ntango ya baaccord ezalaki à peu près ba 105 103 na kati ya liste wana à peu près ba 70 personnes basi babimi bango nyonso etikali une quarantaine ou trentaine ba oyo wana oyo batikali baza kobima bango nyonso oyo etali na bato oyo parce que boyebi droit de l'homme ezalaka na mutu ya molai te na mutu ya mokuse te. Droit de l'homme ezalaka na mutu ya mbongo te na mutu ya bobola te. Droit ezali droit mpo na mutu nyonso. Likambo oyo etali droit wana na baka oyo toza kobenga baemblématique boyoti kolanda Kembola Matadi oyo etali ministère ya justice awoti kobimisa ndeko na biso na Katanga oyo baza kobenga Wiki Mulongo na balengeli oyo bazalaki bagarde corps ya Moïse Katumbi bango nyonso baza kobima libanda oyo wana eza kosalema mutu akosa bino te ezali président ya république ye moko nda aza kopesa bainstruction kako il faut ezala ndenge toyokana te. Ngai naza mutu ya lokuta te oyo nakoya koyembela bino tia lelo awa naza mpe modele ya mibali wana te. Mais soki na vie mutu aza kosala mbolamu pour la peuple na ye il faut encourager ye. Na makambo oyo tokokotia politique na makambo nyonso te. Makambo ebele eza kosalema lelo c'est pas Kembola Matadi ya ekolo aza kosala ye moko nyonso mpona koverifie soki bato baza kobima na baprison. Bandeko na ngai lelo na kokoyebisa bino ke makambo ebele eza kosalema ezali ye moko nde aza kolanda mpona koyebisa biso ke il faut accélérer po te bato babima lolenge toyokanaki. Donc soki bozomona nga ke naza na courage ya mosala oyo bapesaki ngai c'est parce que nayebi ke naza na appui na ye po te accord ezala respecté. Soki namoni ka accord ekozala respecté te nakoya koyebisa bino polele ke ekozala respecté te. Nga naza genre ya mutu ya bino. Donc nakosenga peuple nakolanda voix minoko ya bato oyo balingi kobetaka mabaku na monoko po te moto epela na mboka. Bomela mai ya bio ndenge nawoti koyebisa bino bato nyonso baza kobima na baprison ndenge toyokanaki. Au moins bato oyo bazali na kati ya accord wana baoyo bakota prison likolo ya opinion politique na bango, baoyo bakota prison likolo ya bavocation na bango, baoyo bakota sans infraction po kaka mutu alingi ete bato wana nyonso baza kobima libanda.
na baka mingi ndenge na oti koloba awa bolandi ke oyo azalaki directeur du cabinet ya M. Moïse nde na oti koloba na bagarde na ye nyonso babimisi bango na prison koorganisa te moto akosa bino te ke soki na bapeyi africain awa soki moto oyo aza numero 1 ya mboka alingi te moto akobima ata bosali accord il faut kaka oyo aza numero 1 ye moko asa implike chance tozali na yango na mboka na biso c'est parce que président de la république ye moko aza très impliqué na accord oyo eyango nde nakoyebisa bino ke ezala bandeko na biso oyo nanu babimi te bamela mai ya pio bokomona mikolo eza koya bato wana nyonso bazali kobima toza koloba na pepe lelo boza komona ke makambo nyonso ebandi deja kotambola banda kala tokosenga ensemble ya peuple na biso ezala bandeko oyo baza kobenga biso na bamarshe na kobondela bango po te marshe pacifique ezali mabe te mais soki leta aboyi ezalaka dangereux na ensemble ya peuple na biso boyebi na mboka na biso tozali bakretien à 80%. Alors bamarche oyo ezali ke dimanche mokolo ya yenga tokende kosala marche pendant ke nzambe ye moko aloba na biso ke mokolo wana ifo pema okeyi kotombola ngai na kati ya ndako ya nzambe zonga na ndako ya kopema bon yo sikoyo okokende na marche pokende nzambe alobi na yo mokolo wana osambeli zonga na ndako okumisa ngai eza mokolo na pemaka ntango nasalaka mokili yo kende otika liloba ya nzambe oyo maloba ya bato po baloba na yo tokende kotambola kotambola wana okotosa liloba ya nzambe te yo obandi kotosa liloba ya bato na liloba ya bato wana soko okoti na Jacques 1:8 nzambe aza koloba na yo oyo nyonso aza na kondima asenga ngai te na kopesa soki yo okomi nete mbonge ya mai kokende epai kozonga epai ngai napesaka motu wana te yango nde nasengi bino bandeko na ngai peuple ya nzambe boyoka mboka na biso mawa naza kokanisa ke ce n'est pas le moment to mobiliser peuple na biso pour la dossier ya l'élection soki to mobiliser population na makambo oyo etali bamarche tokoya kozanga mboka oyo ye moko moto oyo azali mokonzi ya bapinga ya polisi ya arme mobimba na ya baservice nyonso alobi il faut epembe ya Papa Tshisekedi ezonga elelo ezala libote ya Papa Tshisekedi ezala mbula matadi ye moko Joseph Kabila nyonso eza kokende na kimia etokoyebisa bandoki nyonso oyo bayaka kobebisa bakota lisusu na makambo wana te ezala bandoki ya gauche ezala bandoki ya droite lelo lokola mokonzi ye moko andimi po te arehabilite biso na dossier wana tokoakompanye ye ntina suka Papa Tshisekedi aya kokutama na mabele ya bakoko na ye eza compliqué eza compliqué yango moni peuple congolais koma kobanga biso oyo ndenge tokosambaka chaque jour tellement que peuple congolais subir ba trahison moko na bomona te bakobetela mutu maboko akodecevoir kaka bakobeta maboko akodecevoir bakotiela mutu mutema nzoka ndako bunda pona intérêt na ye moko
Lobby va marcher za ebele. Va marcher za ebele. Va marcher za ebele. Ezaka na Kinshasa te. Na Allemagne. Na Mulhouse, bako banda na Metz, après bakuta na place Franklin, marche bandi. Pour être en communion na bandeko. Ezala bandeko nanga bazana Charlotte. Kuna aux États-Unis. Caroline du Nord. Ezala bandeko nanga à travers le monde. Lobby ezamukolo tous les Congolais. Bako simba na maboko boy pour sauver leur nation. Yo koza la côté ni. On n'a pas besoin de juste de touche bande konanga. Tozana posé à complémentarité. Le loto koyoka botala depuis quelques jours. Allez babimisi élément moko. Félix a négocié, alinga comme premier ministre. Awa mususu uchi kobimao. Nini o Félix bavandi ndenge tozolo babo réunion ya kafu eko salema na limité mo basakani azakuna Lumanu azakuna na ba Félix bazo négocier soki makambu nini formol biloko ndenge wana biso batambo eto diffuser te mutu soki a diffuser eh ben tolobi ok apporter ba élément de preuve na ye eza ndenge wana merci na bino tout bande konangai oyo ya Ottawa mama nanga na Ottawa bande konanga tout na Canada merci na ndeko nanga ya Dallas oyo asunga kibiso merci na bino nyonso tout bokanisaka kosunga biso nazolo bape merci na ba oyo bavandaka kaka koluka oyo tangu bato baza concentré pour la cause de la République bango siko baza concentré nani tokoko c'est la likambo opération kanga muyibi nani tokoko c'est la likambo merci botika la branché ezaka musala tolobaki na bino tokozwela bino mwana mboka Corneille nanga tokotuna quelques mituna na sima nango tokoya kozongela bino merci na bino tout bisika bozali na Afrique du Sud na Europe mobile bande konangai oyo baza na Stockholm na Suède lobby manifestation ya kafu peza na Suède na Stockholm bande ko bako marché na sima nango bakosala baza na rendez-vous ya munen le 16 bakosala randonnée si bakokende pona ko tenir réunion na bango na bande ko bako uta Bruxelles bande ko bako uta bipai na bipai likambu ya Congo. Merci Nabino, parce que Kalate Tokomonana, les 17. Tomonani, Tokutani. Merci. Dégagez, 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 que les médiocres dégagent. Dégagez, 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 que les médiocres dégagent. Dégagez, que les médiocres dégagent. Dégagez, 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 que les médiocres dégagent. Dégagez, 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 que les médiocres dégagent. Dégagez, 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 que les médiocres dégagent. Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous dans notre pays. Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous dans notre pays. Chers dirigeants, nous peuples souverains, nous croyons qu'il est temps de passer les relais aux autres afin de conduire le destin de ces grands peuples.
On en a ras-le-bol des tueries et des atrocités de tout genre. Nous avons subi beaucoup d'humiliations. Nous disons assez. Hier, nous avions cru à vos douces paroles, comme celles qui sortaient de la bouche du renard. Si naïfs comme le fut le corbeau, nous avions cru à vos promesses et rêves irréalisables. Aujourd'hui, nous avons conclu que votre bilan est plus que catastrophique et rocambolesque. Votre passage à la tête de l'État est une leçon plus que le fromage. Sans doute, nous sommes honteux et confus. Nous avons décidé, bien que un peu tard, vous ne nous prendrez plus, alors... Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous dans notre pays. Nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous, nous ne voulons plus de vous dans notre pays. Dégagez, dégagez, dégagez.